Moi ba benga et pas moi ça papa. Loba makasi balanti ba yoka. Ba benga na pas moi ça papa. Ba benga na kokwana. Kama kamuka ya abanda kokosela kosela makambo ngana iba bambongo na e. Mais en fait pardon loba makasi balanti bazana ba hotela yo bayoka yo. Olobi ke ba benga na yo pas moi ça papa. Faut loba makasi ba yoka pe basunga yo. Ba benga no pas moi ça papa osaki ni pas moi ça papa benga na yo. Abanda kolinga ngai te dans azali so amoni présence na ngo nze so amoyo nze nemi na e kokosela nga makambo pa papa akenda na ngati na église mo boso makambo ni nga na bakosela makambo nga na ndoki che nga na yo na ngo décider na bima papa bisinga fanda kaka ti mo papa akomo ndimela suna mwasi na e natinda nga décider na bima na nga ipo na wozonga sukuna basala lo nini yango ekokozonga sondako nga mpona kozonga ndako lobo batinda epa mama biso na boma kaka boye nga nazonga so epa papa te. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salo Lomea. La bengi ma fille au bazar lokola ngai ba artiste. Donc boye ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, numéro 20. Babi bazala na bona ba salo mais salo yaka moko babi salo mona poto. Bozwi wapi? Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Botamino surtout bozolanda biso boza tellement ebele bolingaka site na bino Nouvelle Tonon TV bopesa biso confiance na fidélité nalinga tellement musala nga mingi nalinga ko découvrir makambo so tueleka na vie prophète de Kinshasa pona na pesa bino information si et certain
le local local sur vous mesano na qui na victoire na qui ko découvrir ko lobela o ba bengi ba shege les enfants de la rue la femme banone misusu ba bimana bango ba kim na bango ndako volontairement misusu ba bengana ka bango misusu za ba ka ba bengana bango pa maman moi sa papa maratra lelo susu nazoluka susu bana wana na yeba su ko poser bango ba question pona nini ba bima libanda toyeba tina nini bazo retrouver libanda yango wana toza na victoire. Bonjour. Comment nous nani? Mardoché. Mardoché na monyo lolo na balabala obanda wapi? Nga et pas la biso ezali na Kimbangu mais le wana longwa pa biso na koma na victoire. Olongwa siko pona nini? Na longwa pona tokoloba académie za nango ya bien mais kotanga nde papa mike kotanga ba papa misali ezate papa pazobela malade ya makolo yango papa fandi na moni lokola na fandi na palin na otanga te na susa classe na palin na otanga tango na bimaki na bimi na eka mwa libanda na kutaka mwa na centre ya mabo na Kasabubu popo kabaka nde bazwa kitan kotangisa nga banda première secondaire na ngai ti na 5e mécanique ndepe su na kata na kuna pe susu na kata ki mukolo centre ya kokufa tine na komana nga na balabala ziko bimaki na âge ni na balabala partir à palin na bimaki na âge ya leo naza na 21 na 22 ans na balabala na bima partir à âge ya 18 ans umeli na balabala na umeli moi ambisika nyengo kutana ngo libanda ndimo bano libanda toza pele la malili makasi mikolo ambe nini via balabala esalo ndenge nini via balabala comme na koloba esala na ngai eloko te mais ezobakisa nga nde oyo etangami mutema mabe po eloko ni comme na koloba eloko ni ebakisa nga oyo etangami mutema mabe po bakonzi na biso ya mboka baota mboka etambolama bien te ne mboka etambolama bien te yango biso pe misusu oyo tomona bapasi poso mboka eza bien papa asala bien mama asala bien biso babibwele na bango tosufui te lokola mboka eza bien te misala bazopesa na intérêt yango lelo mpe oyo tomoni ezala na basoki shane yango mpe tozopola na biso tozokendaka na baintérêt mpona kongo ezotambola ya profit sikoyo lelo oyebisinaki ozalaki na centre moko na popo kabaka bazio batangisi o place sikoyo na popo kabaka nayebi te so mpe centre yango komona oni okimaki su kuno bien ndenge nini toyomona kasi na balabala na centre natangi nakutanaka na ka moko boye mpo naza chauffeur na centre balakisi ngai kokumba mutuka nazwaki ntan ya otanga na batamwa boye ezalaka ya bakonge mokolo centre lokola tokangamaki na bana ne tro nakoma kokepa na mpa na ye bakamona bakara na bango mwana azwaki te ya kolakisanga mutuka nakomi ya kokumba mutuka azwaki mpe te ya kolakisanga mpe nde babulaka nakomi ya mpe kobula nafandi na centre naotambola na masa wana toya kosala accident nabukanaki lokolo oyo lokolo ya na shoki natambolaka te yango na yo toya kosala accident lokolo ebukani nsima ya kobukana na ngai lokolo nafandi na centre balandeli baswe na ngai mokolo centre ya kokufa baye kotya mibeko mao na centre likolo ya 18 ans baningi komona yango lisusu te na centre yango bayaki baekite ya biso balongoli biso na centre yango lelo tomoni esika okende ya te yango tozongi kaka na balabala sikoyo na balabala boye balabala eza kasi bavandaka te balabala eza kasi balekaka mona moto azonga na ndako me na balabala yango oliaka ndenge nini kolia na yo koliaka ndenge bosengasenga kama nzela nde tomona bato basengasenga ou bien bato baditela malamu bakabela bino bi boliaka ndeni kolia na biso na balabala nde omona na biso lokuta mabe te toyebisa bino verité soki omoni yango lelo komomona moto mosusu atambola na victoire abomba godi moto mosusu atambola na victoire abomba shenati abombelo ya litoli mpo ayebi na victoire miyibi baza kolia na biso mpo toyiba na prince wana place omoniaki loboko ya lwambo wana mpo tobotola bia toyiba yango wana nde so tobotoli toyibi tolia so nabotoli te nayibi te so na olia ndeni tozaka mwana na kobombelo mpe te na espo verité wana basi na biso bandumba basi na biso bandumba bolingo eza ya ndeni eyanga na ningi yo
yo ningi ngai songa azu na pesi yo bomukonga na ozanga yo be posunga ngai botoninga na poani ambiscade net to mona pe bakulu ba tele na ba vito bakulu ba tele nde bolalaka muyi mutuka pe avec ba kuya pe bino basala nube mabenga bato bakulu na parce que chege na kulu na bazelo mo kulu na atambola na mbena lichette mais bino boza muka bana balabala siko na bato na ko bakulu na botuka na bango ndenge ni na nzela et alors la frontière o esalamaka ya Jésus na Satana on comprend bato Jésus bayaka bato Satana bayaka so senga bitumba to bunda et alors ape biso ba chege contre biso ba fazer contre bakulu na po biso fazer bakulu na te bolele comme mona bomoni mutu na ba moni fazer ba benge kulu na te n'importe quel fazer aza kulu na te kulu na za mutu oyo atamboli na machette atamona mbeli bomoni baone bakangana kana banzela groupe o babundi mais biso ba fazer toza ne na tali so vérité wana toza ba mbisika di misuto ala katolala na se loko mobo bien na carton to lala dernier manette na katite ana sima ba uto tumba masana biso lokolo po ani na lala ki ba ve ba sali mutema mabe na bango batumbi ba carton tol plastique be ba kitchen masala lokolo mitso masana pota ba mbisika ya bongo olana butube tofandika boyo kika boyo président mboka na biso so mutakotinda ngwe so pe kaka tolo banati nani chef de l'état mutakokwesa mibeko to ebite okaka fwaka bondage ezala ba ko kutola la ki na 3h na air nyonso yo lala ki so ba kuto ba kangayo ebele bana prison na dossier ni fwaka bondage oye bona biwo koma na biwo ba kanyo na dossier ni olala ka ne sikama ba kanyo ba misika de to kutana na ya ngwana ya koyiba biso pe to ami yibi pe ba yiba biso na olala pe bwe bakatinga pantalon bakatinga lamba mo be sika mo na tiambongo ebe bisinye lamba et ça n'a pas pour bazunga pour ba yibinga ngo mais et ça le passe belete po yo po yibara ya bato passe oyo ka bato ape ba yoka et lora liboso na ko senga la pesi no merci na mkonza mboka oyo papa Kisekedi Antoine Félix Kisekedi to pesi no merci om to tambusa mboka oyo et lora liboso to ko senga na yo evra liboso na biso ba population net na ngai mangouché na sengi na yo papa Kisekedi yo ka pe la population au bas na prison avant na banosenga no ya ngai pour la bible pe balobi bolinga sole ki par rapport terrain na yote na kipeno ya ngati na kipepe bandeko ba no kuna yo kamawa prison yo tonda kendo ko bimisa bandeko bakanga eta na fwaka bondage bazali banda le 30 juin to fêter na biso ngote mais loko la fête yango zalaka ya mboka si yo pesa la te loko mo olobaki soko kundi tata okoya na prison ko se plaper ba prisonnier nga uti ko za na prison na kenango le 15 ya 5e mois na yo bimango le 13 ya 6e mois lokaki papa baka koya le 5 soko kundi tata na koya le 5 na prison koya ko se plaper na biso ba prisonnier oya ki a été yango ya liboso to sengi ki na prison libéré ba oyo bana ba dossier te ba o bana ba dossier fwaka bondage na prison to sengi no papa Félix kendo ko senga obimisa na bango ya mibale na yo ko sengeza na biso ba o to lala libanda présent za no za sika ya tapo na biso to qualité pona biso ba o to koli zwata ba meka ba garage tia ba misala moko ya maboko kongola biso bana o ba benga biso ba fan de la rue a fazer kongola biso tia biso na ba centre wana soko tia biso na bato ko tia pour pesa biso be éducation to tanga na kati ba centre ana libanda to ko bima na biso te yango pe to senga ba ndeko o bozoyoka o bogotala eloko to senga na bino eza o ya moni aza na makoki ya kosunga bana o ya mboka balala ka libanda sala tout ke neta na ba centre moko boye to lobi na biso comme ba centre te ke na ba centre moko vefu na ba commune mo na ba centre ke ne sata na ba œuvre na ba centre pona biso ya tanga na zuite ba ope ba wana ba lo wangai polo so centre bukani ba la ga libanda lo wanga nde ya lala na ngai
tosengi bosalela mboka ebonga ya liboso poso mboka ebongi biso libanda bomona biso te so batata biso basala bisika malamu biso libanda bozwa biso te tofanda omona oyeboye na 18 ya papa azonga moninga afa liboso ya ndako lokwa mboka ya bien te vie sociale ya te tokiemba batata bakiemba salaire ya bien te. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Onilo Mapouya. C'est vrai que la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. On est au petit bouillir. Nous avons un on parle 24. La croisement de la direction Cambiana venu au parlement. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Lele, il y a un à dire. Odilon Mampouya, Odilon Mampouya. Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs. alobaki tellement mingi aleli mpe boyoki ye sikoyo lelo nazwi susu mwana mosusu yo naza na pembeni na ye. Bonjour yaya. Bonjour. Bonjour ndeko. Bonjour. Komono na Chris. Chris oza âge nini? Nga yana 11 ans. Oza 11 ans. Namoni lelo na libanda, namoni na balabala baninga na yo bauti kozwa congé lelo mo lelo le 2 juillet bate kosinitile mo batinete yo sikoyo libanda osani senga ndo za centre benga na centre pour babenga dana koli babenga na centre pour koli musubi wana musubi wana ngam embule embule babenga na centre pour ani lebi na ndina benga o benga bomotela bana kimbango bakoma tsema takimbango sikoyo obimeno na baba nde senga kimana ndako te na luka mbona ngazongi ndako sofoka ko nazongi na ndako apo sona nasala ka bo make for sona yana lukimbo nazongi ndako em super zate kuma kilitele makana waza gambela siko obandako luka mbongo to nganda ko ke tuna baba nde babenga ndende babenga ni ngate senga moka yimo kiminda tena kimi tena zonga na ngai ozonga ndako vanda wapi ayolo na yolo na mande yo ozonga nonda koyeka utingo muzoyinda na yo ibi siko daki na centre na centre benga nga centre pour deba zonga sanga ndako e yo nga sute so deba zonga sikuna centre so zonga ndako nga sute ozonga kuna yango benga ngai siko lieka ndeli parce que na kuti ona kuti banda ona sala lieka so na singa na zimbo na lie so siko baza ba pesioti so siko ba pesioti so pesi ngateka na voye na ngabongo musala ni osala musala ni osala na balabala ababala yanzo ngelutema makana atsa gambela so nini kokosa nini yanzo litema na atsa gambela yanzo na osenga na ngai so senga OK merci na sundeko bonjour yaya bonjour comment on a yawa comment on a
Merveille, le papa m'a cassé, comment on a? Comment on a Merveille? Merveille, aux ans âgés? Moi, 15 ans. Merveille, tout le monde nous a dit que nous avons un centre. Où ça n'y a pas? Moi, je suis bien, et pas moi, ça, papa. Le papa m'a cassé, je suis pas moi, ça, papa. Kama makambo ya abanda kokosela makambo ngana iba bambongo na ye. Merveille, pardon, le papa makasi balandi bazana baotala yo bayoka yo. Olobi ke babenga na yo e pa mwasi ya papa. Faut le papa makasi bayoka pe basunga yo. Babenga no pa mwasi ya papa osaki ni pa mwasi ya papa benga na yo. Abanda kolinga ngai te. Dans azali so amoni présence nango nze so amoyo nze ennemi na ye kokosela nga makambo pa papa akenda nanga tina église mo boso makambo ni nanga na bakosela makambo nga na ndoki tie nga na yo nanga décider na bima papa bisinga fanda kaka ti mo papa akomondimela suna mwasi na ye natinda nga décider na bima na ngai po. Ok, lelo nakutani na Merveille azopesa explication aza clair alobi boye mwasi sikoyo ya papa na ye akangaki ye ndoki abandaki mpe kolinga ye te papa na bango abondeli avant na ndako atikali apres so mo papa na ye akomisi kondima lisusu mwasi na ye lelo Merveille aza libanda mpona mwasi ya papa na bango aza sikoyo mama no Merveille aza wapi? Mama na aza te aza boma. Aza na boma. Siko boye de bo mali bande na âge. Ngana bimara. Ngana bimika na janvier 2019. Na bo bimika banda ne o. Siko ozo o mesa libanda ngozo kango ndenge ni. Namona nanga tu normal po na shwate na tonga bona bimi nanga la ke nanga lukambo nanga na zone lukambo mo ndeli yo sala nga teka papier sikola la wapi lela na libanda sikone lango na ndako malili oyo osuka ndeni malili za makaso yebi osuka ndeni olala libanda baloba peso ye na mondango mikolo bazali bavino bazali basala sepe boblei yo babetaka yo sikoto ngaka libanda bayambaka onde ngata na libanda na banana na baninga premier jour ton na alala kota loboko kuna kota bateka kabelo nalala nanga wana lokwa garde ko wana pasa libanda wana azaki ne pe wana ngape nalalika wana so bave bayo menace nga mo ye passer mon intervention bengani ba donga wana na bande ton la libanda babeta ka ote na babeta ngati siko bat botala yo balanze tele botala yo le Merveille okoki koliko yebisa bat basa anoni nga za posa ata mutu moko azwanga charge po atangisanga mpe mpo na posa otanga po kuna na ndako natangaka première année kaka première secondaire kaka naye okata lisusu nasisango kuta ta te ntina yo bima nanga libanda donga susu nanga nga mpo nazonga su ndaki zonga su te po makambo basala ngai ti leo so na orezo nango ndona nakozonga suku basalelo nini yango ekokozongisa ndako mpona kozonga ndako lobo batinda mpe mama biso na boma kaka boye nga nazonga su epa papa te oyini papa nayini ete makambo mwasi nasalinga nga asepela nango te kaka nde abengaki yo ndoki kaka akende nanga ntina eglise moko boye kuna njili kuna ya pevalongo bakanganga ndoki oakianga nayebi akutu nayeba ata mosala yango te ok lelo yo
merveille azoloba mana passe na motema alobi lelo ata babi bazongosandaka papa bango azonga te makambo maratra na asala ye esala ye pasi bakanga ye ndoki bamema ye eglise mwana masina na njili kuna na pevalongo esala ye vraimen pasi mais alobi bezokozonga bazongisa epa ya mama na ye aza na boma siko mama na yo yango mpe ozota bandeko ya klasa mama na yo te bandeko mama na yo mpe baza te bandeko mama nanga bazali mais mpasi na alakisanga ndeko te bazalaka te eza mpasi nayebi te nzambe ayeba ndenge ya kokuta bato na nzela mama merveille ndeko ya merveille lelo so omo soki lelo image oyo ekomeli bino na maboko mpe na tv na bino partout botala yango bobengaka numero oyo ezala kaka affiche na koebana na bana na ebakra na biso tokoyeba kolukia bino merveille na victoire bozwa mwana bino aza dabord na posa kotanga classe akati classe na première seo aza mwana posa azonga classe eza mapasi mpe na mawa bamama biso oko bamama tozala mitema minieni omoso baza babali batio na ndako babibala botikaka konyokolaka bana mibali aza mpe ka lokola mwana na yo on sait jamais botika konyokola mwana mobali yango tozomona l'enfant de la rue yango tozomona bakuluna yango tozomona bashege eza a cause na bino toza bamama tozama mitema minene histoire neselinga mpasi na mawa me nzambe kaka yeba kobatela bango na nde baola libana mikolo kitasa malili makasi a partir ya 18h mutu nyonso tufa olata jaquette mutu nyonso tufa afinike elamba maintenant bango nde baola na mabele boye na kitasa bangungi bamaladi paipai nzambe kam tabatela Congo tokomi na biso mpe na suka deja émission na biso topesi bino bambote mingi na bato nyonso to balandi biso mais okoki koloba nini na bato nyonso baotala likambo aloba te eza te merci mingi esenga mpe pasi mpe na mawa komona to nayambi Mardoché nayambi merveille nayambi fete mwana moko nabosani nkombo na ye nayoki mama pasi mama na mawa komona merveille aza mwana mobeke babengani na ndako baparent a cause ko ya maratra na ye mama na ye akangi ye ndoki yango babengani na ndako tomoni Mardoché oyo wana aza na 22 ans abima na ye ka na ndako boye aretrouva na balaba na âge kwa 18 ans lelo akendaki centre babengani bango mpo bakoli bamisu na balabala na mwana na mosusu oyambaki ye wana atekaka na ye atekaka ne bapapier alukaka mwani ya kolia boza teme be bolanda biso libanda mboka oyo nyonso tu aza na posa asoutenir bana wana asoutenir œuvre wana bo vraiment kohésite te ya kobenga tokoyeba koluka bango pasi mpe na mawa komona bazolala libanda toza dabord na elange eza makasi so kaka ekomi baparti ya ba 18h malili makasi tozosenga bakonza mboka bayeba nani kozwa no solution na bana oyo babeyi bango les enfants de la rue babeyi bango bashege bazoza libanda bazangi eloko kolia te balobi boye avant balia il faut bayiba avant balia il faut bakata mutu chaînette avant balia il faut bayiba mutu téléphone c'est pour cela pona koleka na victoire mutu nyonso to akoma obangela saki na ye mutu nyonso akoma obangela téléphone na ye likoloka ya bana wana eza vraiment pasi na mawa komona mama andima tika mwana na ye na balabala ah non eza vraiment pasi toyebaka kosoutenir bango yango nayaki na victoire nayeba su kosola su na bango parce que bazaka bandeko na biso bakongolais baza baleki nanga baza baya nanga baza bandeko na ngai toyaki kopartage na liso na bino ekosala nge sengo soki émission oyo nasali mutu nyonso to akotala yango na kosenga bino bopartage yango kaka partage yango mpona toyeba kotombola bendela Congo mpe toyeba kolongola les enfants de la rue na balabala oyo nyonso oza na ONG oza na poso ozwa bana na balabala kohésite te kobenga numero oyo ezala koaffiche wana napesi bino merci na baoyo nyonso tu bolandaka nga na baoyo nyonso tu botalaka nga na baoyo nyonso tu bosoutenaka nga na baoyo nyonso tu bosalaka nga baremarque
nalingami ba remarque na bino c'est pour cela epesa nga fort ba remarque na bino esala nga bien napesi équipe nanga mobimba nouvelle tendance mbote napesi Gédéon mbote napesi bato nyonso tout bazolanda nga mbote boza tellement ebele napesi no ba gros bisous